voilà. On est là pour vous servir, on est là pour vous faire un bon travail, comme d'habitude. Hein? Donc, je suis là vraiment en forme. Hein? Donc, moi, naturel, peut ça la rappeler bien. Donc, le pena souki, penza ya arabe. Et ya maboko. Donc, Nicolo Toki na bino kaboué. Donc, voilà. Parce que la beauté est naturelle. Donc, tu forces à rater au make-up. Un peu moins make-up, tu mon panzi, un peu beauté naturelle, quoi. Voilà, bolinga bongo te, bolinga bongo net. Bolinga nde bongo, c'est bien. Donc, merci beaucoup déjà à tous les abonnés de Libanga TV, Canal Future One. Donc, abonnez-vous massivement. Donc sur Canal Future One, Libanga TV, Africa Promo 243. En tout cas, vous ne serez jamais dessus parce que et surtout, abonnez-vous à ma page Facebook Canal Future News. Hein, bon, news Italie, musique, théâtre, politique, Italie, religion, news. Émission na biso en direct na page Facebook na biso Canal Future News. Et salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, salutations aussi à ma assistante la caméra woman, donc la future caméra woman, maman honorable, maman Dokotolo. Donc maman Dokotolo, maman ministre moi, parce qu'elle est vraiment intelligente. Hein? Joyce David Moubama, coucou à toi, coucou aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, ainsi que champion Kayembe Noko Yabana depuis Dubaï. Et donc, salutations à la joie de Pichula l'hymne national. Monté ma papa aimé na Kati à Paris, en France. Vraiment, bande de composants dans la biso. News sur le network, oui, bah que Betty Masengu, Hazawana Olobele, en gros, qui moi, silence, mon boye, Betty Masengu, qui en déplacement. Maintenant, là, je suis de retour, hein, de tout le bas, welcome back. Bon retour à Betty Masengu, l'international. Donc, à moi-même, je suis là. Donc, mon sala, autoki, naranango, atana, ki poto, nazaka, kanabino, atana, ok, caillou. Mais la zana bino ka na micro, donc na caméra boy to za la ka to ndo bana to ndo yokana, donc to solo là pour eza musala oyo to yekoli même na ba classe, voilà. Et surtout bande ko na biso makambo yo le kana network oyo vraiment makambo tali ba artiste comédien en tout cas, moi vraiment ça me plaît pas. Je sais aussi que bino pe bola na biso ezo sepesa bino te po bambuzo bezo lekebele, bien que na misala nyonso makambo mabeza la ranango, mais oh ya ba comédien, ah non on en a marre. Et on a vraiment bisika nazalaki na yokaki, j'étais vraiment très choquée na liwa ya Suzy Bantu, en tout cas que son âme repose en paix. Ah, c'est vraiment une sœur. On a peine à travailler là et moi, ming na émission na ngaso botani ma chaîne Nazala qui Congo Promo Télévision. Donc elle était vraiment une sœur pour moi. Abaneko Kabolate. Donc Azaki vraiment souriante, gentille par rapport à ma comédienne Moussousou bazarama minene mo balolendo. Donc Yazaki Bongote. Elle était très jolie, belle de figure, belle de taille, mais Azaki orgueilleuse. Tenez tout le monde à la comédienne Moussouso, Anne qui to côté, l'autre côté, mais minene ka ke belé, mais elle n'était pas comme ça. Donc Liwana est affectée, biso maka singa place Nazala qui vraiment je pleurais. Alors on a baki nako ki kotika yango le kaboete na ba émission na ngana rosa la fona lobelae. Vraiment moli monepe manakimia était un ba artiste comédien na ba comédienne. Pourquoi tant bande ko na bino bazo kufa bozo zwa ka leçon te babi liwa tant ko melaka mutu ete ya ba o batikali biso ba ototikali faut to zwa ka même leçon. Ah akufa kindenge nini eloko nini komelaki ah moi siki toko tiki mabele bongo oyo tikali ah ngana tikali ah nzamba linginga mingi pona lekine lokote pe makaya ofele nzamba opesa biso. Ba comédien ne belle, faut qu'on se le dise. Ba kota ba loge, ba kota ba kisi. Et belle ba simba ba kisi nde bazana ba omi yeba.
wale mite mebeta bango Betima Sengo l'international oyo akotanga kombo akotanga. Moi je vous connais très bien. Nazate loko mutalala la muki a YouTube ndenge to mona ba fie belé ba bana ba YouTube ba garçon la muki na a YouTube. A ndote kanene pondu na wenza YouTube non. Betima Sengo tangela musala au classe, azola ngo ba diplôme ya université et en plus de cela na bandi musalo na otanga na université na 2007. De 2007 à 2023 vous calculez combien d'années déjà. Et na yamba ba comédien, na yamba ba pasteur, na yamba ba musicien, na yamba ba danseuse, donc na yebi bango. Et belé pe to fana na bango sika moko. To lia pe na ba misusu sika moko. Donc musu pe ba yana ndaku na nga pe na kena na bandaku na bango. Donc to yebani. Mais eza milieu moko ya ko fréquenter te. Et surtout biso ba oyo to kanga wana biso na Nzambe na bu Yesu. Ba malgré ba bande ko na biso ba ba sœur na biso ba frère na biso to ko kima ba onte to za mo esika moko. Soki likamba ko solo les ali, to solo li soki pezate. Mutu na mutu a sala ba faire na e. C'est comme ça. Ebele bande ko na ngai. La duchesse dernièrement a alobaki que ba comédienne ebele ya ba mama mikolo ba bimarana bana mikie ebele ba leka ba finga la duchesse ba lobela ye donc loba n'importe quoi sur la personne la duchesse Mike ebele ba loba. Mais oh, il avait totalement raison parce que tout le monde est ba mama mikolo tali par exemple na bana ba mususu pe abota kate to aboti nanu te nde aomi mona ka lokwa za na milieu théâtral na ça non jeune fille lokwa za ming entouré na ba jeune fille et pas mi mona za jeune fille mais boza déjà ba mama o bobongi na ba mabala mususu pe boza déjà na bana mutu na mutu azo conscience mutu na mutu abongisa tamboli na ye abongisa comportement na ye. Surtout rankino polémique aux les camicolo na réseaux sociaux. Oh, Bellevue appelle ça qui $400 na nga bimisa ki na liste wana. Nanya bimisa ki liste wana na réseau. Et cette liste non e ba matanga pour na buzo besoin na monde à théâtre. Mutu soka contribuer moi $10, to $20, to $50, to $100. Il faut pas publier en réseaux sociaux. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ni soka peut créer polémique inutile. Et puis ça va tout matière. Ba matière en pe baby aussi la té ceux qui descendent ceux qui $100 Bellevue a $400 ba tout baso créer les artistes comédiens ou ba comédienne na biso ba polémique ezaka kabino na bino de boza wana ezabi ba fanatique na bino o ba tunso benga ba fana kwiti na bino wana nde baso créer les bino baba et puis ba conflit en ezo botaka ba liwa ezo botaka ba maladie ya mpese ezo botaka ba maladie ya mbasu boza ba sœur boza ba frère jalousie en ya nini mutema mabe we eza na ba comédien même tout na ba musicien ya ba musicien pezali mais musicien azalaka hypocrite te soki de ton même polémique ya jibe na wera. À l'époque, bazaki ba meilleur ami, mais bazaki na polémique. Wera na kwa na jibe na kwa na ti ba ya go bongisa, bazonga nde ba solo la kana bango, ba comment en bon terme, en bonne relation. Mais à l'époque, c'est rebane ko nginda jibe na wera. Mais lelo même faire na fali, bon on a ba polémique ba zanango. Est-ce que ba solo la? Il se parle pas mutu na mutana kwa na mais au moins ba comédien bayoka na raté balinga na raté bango mibale mais omona bango kwen ba tambola resika moko na be kiri ba lycée bo sangani bazali ba okele ba fête ba lati ba uniforme mais omona ke oyo alingaka oyo te oyo alinga ote mais bazo sala sembla ba on met l'ensemble bazo li ensemble bazo ke ba tournage bazo solo la bazo seka mais ona mutema linga muninga te. Yango mona ka l'air ba kena ba théâtre na bango wana ba kena osala ba nzonzi ba pièce na bango o ateli muninga poison o ateli muninga mala abwake muninga mbaso abwake muninga pesi et belé bazana ba yebi makam na oloba wana ba ki Betima c'est au toucher point. Oui c'est vrai. Pourquoi
oboma muninga potikana na nini oboma muninga makila na ezalaka na maboko no pona eloko apamba pona eloko kaya pamba emsuka po asala succès topo yango YouTube oyo pe mundelo wa YouTube to ebi epete to mona epete to lia kaka mbongo na epe boto ebi pe mundela ngo YouTube te yeda lukeli bato ba problème nyonso ya ba YouTube po bango nyonso ba artiste comédienne wana ba comédienne wana ba actrice wana tango ba bando sala na ba groupe na bango bazaka ba lolendo te po bazaka bana misala faux producteur moko ya apesa bango ba $100 wana ba caché na bango ba nozo ba $100 banso no même ba $50 pour ba tourner pièce au moins yo tourner na 2 tableaux yo tourner na moko yo tourner 3 yo tourner 4 bambo wa passe wana le ba oliango bazaka minorité po bazaka na eloko te banda ba comment ba film na YouTube et luka ba problème et comme kaka o ate film ebi ke mundela ofute moi $2000 na ye moi $1000 na ye na pièce moi comme ça moi 100 moi 200 moi 300 moi 400 à cause que tu 5 pièces to 5 épisodes hein de mais c'est pas épisode c'est ça c'est mon pièce sur à cause que on se ebele na fin du mois $10,000 na et moi $5,000 ya ngo comme si on parle lendo ba minene pola wana ba koma nango jadis bazalaka na loko moko te bo pesa mundele YouTube merci po biso ba opeto bandanga ba TV akine marketing le auto ça na ba TV akine to apena YouTube mais to banana ba TV akine na 2007 wana série oyamba comédienne na émission ata $10 au pesa wezati ata $20 au betima sutata carburant azana ngote aole la kutu yo beto tu matolo yo futela e car mais lelo loko ba yiki YouTube comment foot comment même po benga comédien no sana émission minene muso otun hôtel nga carburant obombelinga combien po yiki ole kana YouTube o futa na afungoli pe site na YouTube ate ba pièce na mundela o futa na fin du mois yango comme ça ba lo lendo nde bango bazawana ba koma ba lo lendo ndo mo pe ki jalousie zo botama entre bango na bango ko welela ba mibali bango na bango yango mona ka balingaka ko bala te ba obala ndengeni mobali nongo linga na o déjà réputation beba bien que nzamba bon sa réputation mutu oui soke tangamaka mais là ba comédien ne pela ba boya mabala combien ba mibale o ba sutukela bango na o le kana TV combien ba boya rapena ba mabala combien ba linga apete ba bangaka o so na zuye na tena ndako esili donc eza e comportement moko ya mabe yesa kitoko te bande ko bolonda biso. Les succès est éphémère. Ça vient, ça part. Succès est éphémère. Ce n'est pas toujours tout le temps ou tout le jour ou chaque fois, chaque année, on va toujours au top, on va toujours un succès. Non. So moninga bimi sikatike la eza époque nae, eza ton nae, jalousie ou yanini. Nzamba créa biso mutu na mutu. Azana ton nae o ya lipamboli. Mais na bango ba comédienne surtout ba comédienne pe ya mabe baza kota mibali mais mibali ezaka vraiment makasi vraiment te ke basi yango ba yo mosa tonga mboka te mo so tonga mboka wa mutema malamu o aza na jalousie te mais oyo ya ba comédienne en tout cas non on en a marre vraiment marre hein bande ko bobongisa hein. Esa kitoko te ndeko soka kufi nzambe ne mutu azoka molimo mutu nzambe na yebaka tani ni mutu akoko kufa mutu aza maître ya souffle na yete c'est le maître ya ba souffle na biso na sena mokili oyo ezaka Jésus Christ ya nzambe ya mutu mokili te omona muninga kufi na matanga na ye ona oyo bakomi ko swana do bozo swana lebembe bozo tonga ebembe boyoka pata sonte ba mama mikolo wana bozo swanela ebembe bozo tonga ebembe mais ba te ba miso pe bazala suna sonite po mutu azana bana oyebi ke tangu na oke matanga mutu et surtout bandeko boyoka na ate mutu le kazana na bon moyen tangu akufi nda komi mutu malamu ndiyo yo lela na matanga na yeba maya miso na ko kausa maya miso na wana te ba maya miso bele kwa mbule ezobeta mais tant on a envie bondo solo la te
bowelela mobali mobali ngo ba tikala ko bala bino te do bino soka ba femme seule botula bino soka botelenga na telenga ba mbeya après la moninga kufi nde obanzo ya olela olakise ke yondo lingaka mingi tant olingaka na les bazali non vivante olingaka si okomi okangela ka ennemi oyebi se ennemi géré otindiwa so bayebi se no kuna na batombe kuna to na bacimetière kuna bato bayoka na bato balobanaka botuna bato bakufa bayebisa bino monde musu ezala après liwa toto c'est la cas Jésus Christ jour à résurrection nde tokosekwa ba mama botika makambo eza kitoko te botika makambo na oto na vidéo moko ka na network awa pasteur de la foi a organisé kina ba comédienne azo teya bango et Belleville pas avec na kati wana na mona ki image na e apesa exemple ya Belleville na Sila abiso ki yake tourner pas Sila ayoka kateke Sila beto solo Belleville asala kibo soki ba ke tourner na Belleville ayoka kateke Belleville alobeli Sila asala kibo non mais kaka bino na bino nde botambola ka wana ba songi ba mama o mona ka oya ke tonga Sila pa Belleville oya ke tonga Belleville pa Sila bo sali bango ba koma be neni ndenge bosali pe irsi pechanga na Sila ba ki ba mère ami ba koma be neni kaka bino na bino et puis na ba fana kwiti na bino bakota makambo ane koma na émission comme finga oh une émission comme finga on a ba commentaire c'est pas gentil c'est pas bien est-ce que biloko wana na ba ndeko na biso soit ba artiste ya libanda ba étranger ba oui bien polémique et ça bien mais esa polémique ya buzo baté esa loyal esa ba polémique ya buzo baté to buna na art yo yena art na yo o pa yena art na bo bunzi comme ça fanatique et voter ne zaïba sera jibe na wera jiba bimisi nini quel est ton problème toi bimisi ba TH abimisi ba album abimisa ka ba anti terror wera en sokuna abimisa ba kibusa pipa zo bim boto bozo soane la bango leki allez bozo soana c'est comme ça teya beta ki stade des martyrs a tondi si teya tondi ça ki teya sali plein des musiques na biso ezaki toujours top mais tant que comme teya sala ki boye bo comme tina ba vie privée à bato bien que star azana pris na vie privée parce que tous les canaux télévision on tout failleba azara nanyo abalawo afana ka wapi asala nanyo mais quand même ba vie privée photo bomba rango ezala quand même caché et non quoi ko exposer dans les médias et comme allez bobo et comme ba injure et comme on a obayoka yango place qui poison e botamaka yango place poison e botamaka ok bon mamuninga po loleka na mokili po yondo créaka eto yo mto bimisa na mokili yo papa nena mama ne babotie babimisa na mokili babomi ete mais ayeka na monde théâtre bo po na jalousie na yo okelekisa muninga mususu kotele ndako nganga mususu osui poison osui malade mpese osui malade ya mbasu obwakeli kitoko te bandeko botika makambo eza malamu te biloko mokile koleka eko vanité de vanité au Salomo kutalaki roi azalaki riche koleka batu nyonso roi azala na mbongo roi Salomo azalate parce qu'il était très béni nzamba pambolaki makasi ataka vraiment béni mais atali richesse wana lobi vanité de vanité tout est vanité mituka mapangu opoto ni nyonso koleka. Alors bandeko bobongisa vraiment côté wana bobongisa côté wana baza mingi te openza ba comédien no basambelaka atiki musani na maboko ya nzamba otamona na droit chemin baza mingi te ebele ba baby ebele kaka bangwana bakisi epai kindumba epai koboto mibala bato epai kobwakela baninga ba malade epai mais pourquoi biloko aboyi pourquoi biloko abeza kitoko te vraiment eza kitoko te ngai salinga pasi jour na yoka ki pe liwa ya Suzy Bantu na raisonninga bi Suzy Bantu a deux fois aobenga na téléphone ya no mama mais je suis sa petite sœur to tourna na émission Sila est-ce que mama na ne loko te mama non tindelo mona na ndako ngabi problème ezati obakisata carburant problème ezate na komi pe na ndaku apesa nga ba CD na ye to koti CD na internet moko ezangaki abengi nga na téléphone mama okomi de na ndaku ngabi déjà na komi
nga lobenge ka star na komi déjà bien petit frère moko azoyaka na ka siko pa na yo bongo aya opeso ngabi aya na indiquer adresse na nga ndako aya tina ndako nanga petit frère on appelle singa CD appelle singa pena abi oh mama abi ota ba forfait au côté selé ngabi merci non côté c'est non tindeleli. Donc elle était vraiment une sœur pour moi. Donc bandeko botika motema mabe muninga soka lekyo na kitoko kumisa nzambe wa créa ki muninga soka lekyo na batano lekyo na mayele kumisa nzambe wa créa ki bongo senga pe pa nzambe. C'est Dieu là est capable aussi à opesa yo. Il est capable. Et nous y ba jalousie. Koboto la mobali, kotela koboa kele maladie. Non, eza bien te. Eza bien te bandeko. On dit mo bon muninga kapo makila neza na maboko na yo. Tout tanga ata Bible. Makila ya mutu na maboko na yo. Ah non. Boko maloko ba kayente. Wa bomaki ndeko na belle makila ya belle ezaki na maboko ya Caïn boyebi sort ya Caïn nde ezalaki. Donc eza kitoko te bandeko comédien naye apona tanga kombo mutu te poso na ngana tanga kombo na bino na ngana tanga mais na yende pona lobela juste ba comportement ya ba artiste comédien et surtout da ba matanga et ozala kitoko te. Pourquoi ka so mutu akufi faut comment mutu boyebima faut comment mutu boyebima ba oui ba ope masuna kimia te po anyoso ka kotanga ba kombo na bango. Et ça kitoko te, ça vraiment kitoko te. To respecter pe ba oui. Ba o mériter respect et surtout étant bolipé ça la pe kitoko na bande ko na biso ba comédien ba polémique wana na ebité même na ba sito bo tsaka ba ni ba polémique. Façon musupe zali ya sala ba vue ya kolia pe mbongo na YouTube bien que polémique yango pe faut tala rapete eza polémique yango ndenge ya buzoba eza ba polémique moko bidon te donc eza vraiment kitoko te bande ko na biso o pe bo sala musala oyo to meka pe ko bonga to na ne asika 2023 to bongisa donc to yana mo ba innovation ba idée à bien ba conception ba émission moko ya bien o pe so mutafandi batali cette dame en tout cas elle réfléchit bien. En tout cas mutu pesa raté to yeka baloyenge ah non ça sert à rien ça sert à rien, ça nous amène nulle part. Voilà, nous sommes à la fin, donc c'était juste un conseil. On a mis qui pour une émission à Lilo. Donc merci beaucoup, Naba fanatique, Nyon sur Betima Sengu. De partout vous êtes, je vous aime bien, je vous salue. Portez-vous bien et merci. À la joie de Pichouna l'hymne national depuis Paris, mon thème papa aimé. Salutations champion Kaïmé depuis Dubaï. Salutations à maman chérie, maman Katibaki, ça la fille de l'apôtre Léopold Mutombo Kalobo. La ministère Amen Nyon sur la salutation à Nabino. Et salutations aussi à papa Dav Moubama. Bisous à mes enfants, je vous aime beaucoup mes loulous. Coucou, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne une bonne santé, une longue vie. Donc bozaba to aka liboso batasuka te bozaba na moko mayele bana moko béni. Donc voilà. Et beaucoup la nangolu nzambe pe na obanga nzambe. Merci déjà à vous tous. Salutations à mon pasteur que j'aime beaucoup, pasteur Olivier Temeteme, déjà de l'église Rehoboth, déjà mercredi le 15 avril, donc le 15 mars. Donc to bana campagne monnaie sur les attaques de nuit du 15 au 2 avril 2023 à partir de 16h et les deux est à clôture et dans la salle Tony Wikele. Voilà, salutations déjà fraîche fté tous la album au capi bientôt sur ebimi to pe sabino date nango il y a sortie officielle peut to yamba une émission la prochaine et au revoir à plus. Bye.